Cinquantenaire neto ba tozo bino ba interview ba maloba ba ndeko na biso na moni artiste na biso Eyenga. Bonjour. Ouais, bonjour. Mes condoléances. Ouais, merci. Tu as que tika ndeko na biso Pululu na cinquantenaire lelo toye ko joyer pour to kende kolela ye nini oyo kokelo ba propos ya makambo nyonso zoleka na makambo aliwa ya Pululu. Ouais, liwa nyonso ezalaka pasi na mutema eswaka donc veut dire tozolela vraiment tozolela et Pululu asali biso pasi makasi et bon arata mutu boyebi ke azobela akotaki hôpital boye ozalaki na mutu subitement ke mutu akufi donc eza pasi oyo vraiment evandi na mutema ti lelo na bandenge mo boye toyebi nde tokoloba te eza bapasi oyo evandi na motema ti lelo boyebi ndenge ya koloba te mais na ndenge susu bino bozali na matanga après matanga bokei kinga kati ba diaspora basilikeli bino puis bokendaki kobina etanke botiki ndeko na bino na place ya malili boke kobina mpona kozwa biloko na nyonso ba diaspora baloba d'après yo koloba nini parce que bakondane bino. Bon, toi accepter quand nde balobi toi accepter parce que les jours au corps les obima mon ko répondre ba question mususu ndeti ya bongo et ça la passe moni passe biso to yoka peut-être ndeko mususu za libanda amona ka Pululu akufa ki amona ka tokendaki peut-être quelque part mais abi passe to za na mutema te OK aza moko za kana biso za artiste donc biso batu to na passe makasi na ba biso to za na ba gag to koma ba gag to koma ba film to bi ki to zangi les mamans on a gars qui sont ngolo et bando sengaye on a filmé mon bando sengaye donc toi na passé tu aurais jamais qu'on mélanger et c'est on a passé donc et passé ça na mutema et ça na mutema voilà donc limbi sabiso passé ça na mutema et lelo to bimisa ye akino pema na kimia donc c'est un peu merci beaucoup ndeko na biso bazo bimisa ye akende ko pema na kimia. Merci. Ouais, bonjour frère. Ouais, Bestar Mobala Pembe la peau blanche tomonio na hôpital cinquantenaire na mona ki opé ya ki otika Pululu jour ba ya ki otiki na mort le jour ya sorti à corps nae tomonio pas na rolo ba vraiment ba impression ba souci na yo cause la nini à propos ya liwa ya ndeko na biso parce que ça la biso tout pas si ko perdre artiste à monene lokola Chico Pululu o ACP biso temps belé ACP ça qui paye aux collègues na ye quelque soit aza eneno na musala ba maloba nini kokolo ba propos ya liwa ya Chico Pululu. D'abord merci et puis premièrement d'abord naza émotionné makasi na banda ozala émotionné depuis premier jour à Kufaka naza ko solana bien ayamba ngai na groupe à présent Pape Kader master na ya banda pe sa répétition ton aye ayambi biso apesi biso chance to continue groupe mais nazo ande chance au jouer neti non ça prêtait lundi na kende tournage avec PK pona que jouer na e babengi biso qui tournage déjà reporté Chico Pululu akufi. Quel mauvais souvenir moi ya mabeo na zui na vie na ebiti na perdre papa Masamba au groupe Ngombe gauche na zara na poso jouer na akufi na perdre présent Roger Vika Mundweri akufa yeso na perdre donc comme on a 3 personnes on a na posa na bango ba kufi donc ça vraiment pas si makasi ça pas si il est langa jusque là et puis on dit maté journal suka on a zakana e to zakana ba vie yenga na ba vie nani na tournage moko ayewa na to monani na ye na moni lisusu ebisinga ça va lundi to jouer lundi ngo ya kufi vraiment c'est trop regrettable pour moi. C'est trop regrettable vraiment. Mais bah laissons nos business artistes boza ko attirer à chaque fois parce que artiste na nemoko ba kufi ebili. Bah laissons nos business boza ko attirer na ba liwanyo so artiste ba kufa quelle leçon tant que tu as vie aux photos toi attirer bien le lenge nini faut changer et tamboli. D'abord, tous un slogan motolo ba mekolo aimons-nous vivants. Slogan non lingate zalaka kake aimons-nous vivants. Ngana epano air love aimons-nous vivants. Et ça quand je dis à air love aimons-nous vivants na linga yo ya solo.
vie na yo ki ba mambo belé ki toyoki ezala rumeur parce que biso za ba no toyi biso ye ba o il est karakala tant na bango biso yebiti selon ba rumeur que via comment na ba problème ba raisonnement ba producteur ba tikaki même biso ba ndekona muso peto tikaki na ba problème na yimoko mutu ezaki ki ba raisonnement ti même na liwa na limpena ou na kopesa comme conseil za ba grand eza ba biso ba petit za pe ba o ba oya to lingana solo linga e pona solo linga nani pona solo linga nga pona solo épargner na mabi donc limbisa na nyonso yoka koyoka o mutalobi na ote so yoki likambo tunanga koyoka te tango yoki pa muninga mbamo yo zo frimelenga pourtant ozo punir ngai na musala mobo ebi combien de personnes va vivre na sima nango combien de personnes bozanga makambo so yoka ngenga na eloko mobo donc to lingana emono vivant na ka yango na BTLCT za solo. Merci ndeko na biso emono vivant tolingana pe ya bosolo tolingana te ya sima mukongo tolingana te ya mbebo tolingana na motema tolingana vraiment na motema. Merci vraiment ndeko. Merci. Encore une fois mes condoléances. Merci vous a toujours branché na Dada International TV vous allez jamais déçu. Merci lango tango c'est le cas. Merci papa. Banda 77 na bandi théâtre banda 77 na bandi na minzoto na longwela kila groupe maboke na longwela yena swabala ya satula yango ebimisanga na la vantarte. Merci papa, mes condoléances. OK nzaba zala na to kundango na baba yango nini na nécropole oui na nécropole ba kundango na dimanche toza kuna to le la chiko to longola ba vantar na biso to longola ki motema biso ki songi to longola ngo to tchangwa à l'écart soki chiko sala ki o mabe na moment oyo eza moment oyo ko kangela chiko kanda te soki yo po sala ki chiko mabe na moment ba keno na zoka soni pona ke matanga ne pona sala ki mabe non yaka le lande kona yo to le lana elongo po izala malamu vraiment voilà. Dernier jour c'était le jeudi. Dernier jour ya kozana chiko pululu ezaki jeudi parce que jeudi nde tanga benginga bazaki na epela to soina bango na téléphone tant to soina bango na téléphone abia te obeti fo et si to seki esili te bagala mafufa moto dimanche vraiment dans ozana na soir OK pour mettre sala ndo sala wana pour mettre et si te no abaki samedi na sala ngo samedi ngabi sebo na sala samedi ngo be nga na poko oza ngabi na ndako bana ko ma victoire carte sino ko na victoire na belela ngabi OK c'est bon ndeni balifanto ngaba sala ngo bien mais na ozela yo OK ici a été na ko benge ba 22h ngabi moni biloko na nga na lambi okufuta abi na futa kaka abani ko seka donc oseka suka auto seka ngana chiko ezaki samedi. Merci beaucoup maman de son vivant zo qui opportunité à retravailler nae pe oyi sabiso pièce ni ya makasti lelo so taliango e kataka opandi na joie na chiko oui na joie na en tant qu'artiste et comédien na joie na et ça na ba rôle nebelé to joie ngana na ko bande nini na za premier artiste on a joué ça chiko pour le normal nga na groupe na ngai na kilo ya Congo ouais ezaki pourquoi ça avant jouer on a poto ngam tali boso na jouer ça pour shuka tikala jamais ko linga ba jouer ça normal ngam na jouer ça baby 7e au jouer ça normal ngabi oui ba jouer ki yena zena ba mapasa avant zena kende poto na zo pesa camarade na ngambote bisika zale na biki pas de la chiko pululu donc parce que kana motema moyen ko loba mingi ezate donc nzambe kaka batela e acha ene sika malamu biso to tikali to zo mayele te ya biso to yeba ndenge nini ya ko vivre ndenge nini ya ko zala to tika barankine ki motema mabeli kundu ça ne paye pas ils ont foutu biso kana baliwa alors tout ce cela tout zala bien voilà. Merci beaucoup. Vraiment merci. Est-ce que vous avez sur les leçons morales que nous allons leçon morale ngana chiko tozane 4 à 5 mois ndakumoko toutani voyage toye anga kita na hôtel lokola nganda kozaki munini na bisenga oke noko futela sunde nini mbongo ka tozuna na voyage bongo na dépenser ngo boy
yakano kana ndako kuna ovanda comme ça oluka ndako na kimia. OK. Donc tu vas na 4 à 5 mois. Na ndenge ya kozwa ndako na ye. Donc ndenge nazala na Chico. Malgré tout, aza têtu, aza indiscipliné, mais aza ki na bolingo vraiment makasi na batu, na baninga na ye, na ba ami na ye, na biso ba staff na ye quoi. Donc naza na ba souvenir rebelle pour na ye. Na mabe na malamu. Donc surtout na compter mingi ya malamu, les mabe zalai ka robunda ngana ye. Mais malamu ezebele ya kokabela ya kosunga ya ko soutenir ngana ba caméra na ye pour na tourner nango donc malamu pise ebele voilà. Merci. Papa la cinquantenaire en déroulant diamant comme papa ya événement au écomel bisolo et tant que un artiste est plus présent il y a un groupe comme le Sinar yo mo lobi non papa événement. Oui, déjà on est obligé d'être là déjà, le fait que c'est un collègue, voilà. Donc Sengai Photos là déjà. C'est un jeune frère au Tobandako Solo la paix bien, on était bien vraiment. À Tiki Bisolelo, voilà. Donc c'est venu brisque. Et Toye Poto partager Mawana, na famille biologique naïe. Na famille artistique naïe, et donc voilà, c'est comme ça qu'on est là. Mais par rapport à mon souvenir, moi il y a mon comme Madame Mozaki. Oui, un souvenir Zaka qui est toujours vraiment na Pouloulouté, vu que Bisso na groupe na Bisso déjà tous à la Kyodo et Pouloulou jouait chez Sai Sai. Et puis après na Banzonzing aïe moka bandeko préféré na été parce que abanon mon na Kyodo na Bisso. En tout cas tikalaka vraiment qu'on souhaitait à jouer ensemble na Kyodo. Ngai na souhaitaka yango na sengaka ye mais atikala ko lingate. Donc voilà mais souvenir ça que toujours na déjà na Luanda dans un spectacle et pour moi je dis que c'est un artiste extraordinaire. Il avait un talent incommensurable donc voilà donc à le logo na seconde voilà donc moi j'étais aussi fan et à Pouloulou donc voilà. Bon, bazalo batolingana te mais chaque fois ce qu'artiste a koufi ba artiste nyoso bazozala baza ko assister bon ko lingana ngote o batalo ba en tout cas ce que zalaka na yebite mais siko zate malo mboto ye bato ba banda ba théâtre liboso na biso to kuta bango ba yambanga bien na groupe sans souci ti le longa yo nazana malo mboto to lingana kana biso bato kandi balinga ba bakisa ke bolingana te à chaque fois ce artiste za malade ka biso mon peka to zala na bango ti na suka vraiment Bolingwana pesa quand so ezala ki te so ke komi do et continuer quoi. Dans Jorvi, quelque chose allait libanda mais aux allez na ba oya yo moko ba soda bazala awa na kati ya kin. Kata ba ki chaque fois couper sur information ya nyoso ezoleka awa na kati ya kin. Ouais, bien sûr que oui. Mais information ando bando pesa ngai mais le quoi ça information on ngamo na précisé te. Le quoi na c'est dans la rumeur te na préféré na c'était armuké quoi. Merci vraiment présent. Merci mon frère Erlo. OK, merci. Merci Toyo Kaka toujours totambusa micro na biso et pas ya bandeko na biso totambola kaka pona tozo ya bino bandeko. Comment ngeze maso de tourner elo monso ke koti e banini bu fatianga sini. Wakati makupe aya yambinga zo comédie apesinga ngo na beti yango watango esimba yambinga lisusu donc ba mutabona ya place na so elisuite ko moi nungu na organisation ya matanga niyo zalaki yani nungu ezanga te biso to kunda mnaso alaise to lela alaise wana ba nungu wana yaka pe vimbisaka makambo wato kipa ngo te baloba ba finga biso bo koma ba titre ne bo koma na internet ça dépendra vous. Donc, ce que tu roules la raga pour te rouler au bino boutcha ba mulenge wana bat baolo baloba wana etana ngo bisote boni scène na yo ya maya kalamu zodame ezalaki ndenge panika ye bato fort naza bien merci beaucoup artiste organisation l'équipe bien côté wana tozana amour ya organisation vraiment l'équipe bien mais maman oui bato batiaki maboko na monité mais na yoki na baninga o babandai kotambola na démarche voilà mais toyoki que non bana ki tambonde vraiment basali organisation ya matanga ya Pouloulou ke non ba comédien ezalaka ndenge wana na quartier o vanzi batikala pe simate ndenge mundu akufaki
bana njili batelemaki basaki organisation persona mundore persona mindondo batelemaki ndenge mpe bana quartier ya Kitambo mpe batelemaki parce que aza mwana Kitambo bango batelemi basala organisation na bango biso mpe baartiste oyo toya bandeko na kati na mosala tosali mpe organisation na biso. Mais il paraît que non bana Kitambo bazoloba mabe trop mpona bacomédien babi comédien nyonso oyo akoma Kitambo s'en charger na ye ndenge mosusu ekoma na matoyi na bino bacomédien esala bino ndeni parce que bana Kitambo babi bacomédien bakoma kuna bakobeta bango. Vraiment nga nayoki eloko te bato bayoki poser bango baquestion po na kati ya matanga elobamaka kaka même na kati ya famille elobanaka kaka moto abimi suka pembe bakange ndoki na famille donc makambo ya matanga bato bazoswana bato bazobunda ezalaka ndenge wana epai na biso babantu mais mpona koyoka oyo balobi bakobeta bakosala bo nayoki na nga te yosko ke etu na bato bayoki. Ok, merci beaucoup maman. Bon souvenir nini otikali nango ya Chico Pululu? Ya malamu ezebele to voyagea to tambola voilà. Mauvais souvenir? Mauvais souvenir ezalaka vraiment na importance te ya koloba soki moto aza esu na bomoi te mais ntango moto aza na bomoi na koloba na koleka émission na lobi ba mauvais souvenir na basouvenir ya malamu donc moto aza na esu te azali na mabe na ye mais eza importance te ya koloba ngo. Ok, merci beaucoup maman. Vision ya kobimisa baartiste comédien na kati ya libulu yango yo monaki yango yenda monaki yango mama na kobeta yo mpona maloba wane bakokanga yo papa bakanga ngai bakanga yo kana zosambusa na ngai oyaki te yango alobaki ke nayebi abimisaki prophétie moko tant que bokokita makolo nzambe te liwa mpe kelonga na place baartiste comédien te ndeti ya mosusu lobi ekozala yo te. Oui, effectivement mpe fo ezala ngai landa okobengisa bacomédien organiser prière libulu moko oyo yo moko chimoli na famille na yo po bozinda bozokoka kozinda te sikoyo baartiste comédien baya bazinda boye na mankaka mama na kobeta o na konti na ye faites attention nalingaka baquestion oyo eyaka te mpona koénerve ngai okomona mutakala na ngai na miso ya bato kondima te okomona mutakala na ngai na reconnaissance wana okomona mutakala na ngai na reconnaissance nayebi so oui eza makambo ya mopanga te eza mpe libulu te oyo babengisaki bacomédien mpo na losambo liwa eza nzela biso nyonso liwa eza kose manifeste mpe liwa ezoresiste na mokili okoorganize priere mpo na baartiste comédien libulu etimwami bazokufa nani ayebi so biloko ya bongo bakongolais oyo bazokufa na beni baleki baartiste comédien ebele mama faites attention na kobeta mobali no akoregrete yo wana nayebi so allez organiser les prières au Goma au Beni kuna à Butembo pas ici je te dis la vérité domaine na ye asala nini na mboko yo domaine na ye mama okoyinisanga na bato ebele pamba nalinga makambo enerva ngai te oyebi nga bien te na betaka basi kitoko na kobeto a bato balobi papa bandela liso beti ye kitoko tata pambola biso toza na ebememe nalingi baénervation awa te. Oui, toza toujours na cinquantenaire tokutana toujours na bandeko na biso ebele oyo bazali koloba awa tomoni ndeko na biso Ken Piana oyo aza moko molobeli na biso pe aza journaliste na biso asala mosala ne bien. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour père, bonne kitoko. Ken Piana tomoni na morgue awa yo journaliste tomoni yo partager passe na yo na ba comédien tena aswana nde na ba comédien bela yo yena matango komi suko swa bon moni batu bazoswanisa nga pe balingi na lo ba vérité te babose la na si c'est le moi je après tout continue na balingi vérité te vérité ezali ke non matango yeleka na ngobi organisation to basali bien mais place to gendole lande kona biso stade bana kitango nde baluaki
donc elakisi ke bana kitambo mpe toremercie bango na comprendre te polémique ekrea me fallait pas oloba bana kitambo fallait obomba lisolo wana nabomba kopona non peut-être association te loué yango bien bana kitambo association moko te bacomédien bamibengi balobi toana eloko te mama Olive kutu merci. Comment yo benga bacomédien balota chaque fois matanga alelaki bamibengaki baminere kuna papa bamibengaki baminere tozalaki na mbungu asomba serke te ya kolue place te ya asomba libulu te awa nde soki ekomi mutu to alingi asala mapeka boye ekenda na mbongo mais matanga ba Solange ezalaka tolelaka ngo na martyr tolelaka na martyr elekaka bien mais pourquoi ka oyo lobi ke bacomédien bake kolela bon zela nazoya tosala mais tosala sincère maman Olive pena merci po yenda chepoa yenda sala makambo to eleka bien